golo tema alatineka veste golo ka golo mais mutemo badani bakoti ebele badani bakoti pe ebele bafungola bakoti ebele batie 4 et 5 vidéos na bapage na bango musique à lepadre bazango bagolo te bakoti kaka ebele na bango so ne bato bakoti wana ne bato bakili lilala epola esangani na balala malamu donc bazobouleverse ce qu'on va donner bazobouleverse makambo au moins accès à nos gola bato bouleverse yo baya bena ba commentaire hein baya bena danser ba commentaire basa la sugo boy bonso na commentaire junior bouton ba mozo ozono bi kutu golate ozono bi golate so ba gola so ba fru gola ba za asile ba mona bongo ba bongo sko bouleverser ba kisu ba likolo bouton ozono golate action ozono golate c'est ce que boulu yeke vous comprenez kenda non tu vas comprendre na ba commentaire Iris nga umsarate eza live na nga Iris nga umsarate papa nga umsarangate mono ladi nga umsarate sigo boy so wa pays biso ba live o boy na boy o critique bandi ale bobano pays ba live ko finga ko loba mabe boy na boy biso mo to ya conséquence au moins nga dimanche hein na dimanche on a une émission dimanche dans l'émission là je vous jure Aristote émission bon c'est pas été je pense que l'émission on repère de abonner bien à TikTok on repère de abonner et belé pour na tout de partout non repère de c'est une émission là la minute yango déjà c'est des abonnés déjà et voilà on a pas besoin de information Aristote na ko tumba de partout Fugoloba parce que bato boye eza soni bato neti na web service au monde dango bato web service au monde dango monde tozala boye te tozala boye te mais tokomi ta pasi siko biso moto mikumba ta siko pasi yango to mikumba déjà bamemi so badivision bamemi so koswana makambo ebele tozalaka na biso boye te lelo tokomosa balive ya boye omona mobali azofinga mwasi ya mama na papa na mwasi pe kuna finga tokoma kuna ndeni ekosilaka te yango mema biso lelo babiloko oyo soki moto oswana motu te ovai na kwe na yo esili mi omona motu asali live kuna mama na yo kuna asali ya mama na yo tasiko lelo tala raison mosu eza nango te musique alora politique là ba conférence une réunion lobby ba luka stratégie ba fanatique musique alora politique ça la musique accompagne musique n'est qu'endaka ça alora politique ça s'agit il y a des fanatiques qui sont là ils vont te toucher tout ça pour son ennemi bon il peut ça aider là on se ba qui na fanatique pour ba ministère ba gérer la fanatique toteki babie te tokende wapi biso mo tomimemela wapi toyebi na kozi nani toteki babie te nzambe nabetango kara te jamais nabeta eloko kara jamais na golo nabetango kara te so eloko ekomi eza papa baranda ba tiktok awa nabetango kara te oyo nando négligé. Donc, concert, ce concert, c'est un report. Et ça fait le roi de encore arrêté parce que n'a gola. Et ça fait concert nanga. Nous n'avons pas perdu. Et ça fait net encore arrêté na net venga ni concert à mukeza la raté. Pour faire que on a ôté mancha micro zoemba. Il y a quoi que ça faire mtoyemba. Il y a l'autre ça faire mtoyemba. Non, c'est pareil. Baran de l'équipe trop. Tu mets un kara pendant 3 semaines. Et 3 semaines. 3 semaines. Bando kasude bazo mata, bazo senga lisungi. Bazo supplier bato. 3 semaines.
te fuko lobela bango so ya leloko koloba fuko lobela bango eza pena mutu pete ki obo na bo biso nyonso totelelaka pape ufe eza pena mutu ki oya kolongola mutu kigula na makasi aza te so ya leloko koloba noko folo po boye eza pasi boye eza mama na pasi biloko fesila biloko fesila mama na soni soko solisaka mutu to ovandi na coin na yo bala misu esala sous promotion te eza balavi ebesala sous promotion te ezaka bapromotion esera déjà saré na resort balavi te peli amsu di live na journée moko promotion na promotion ezala sous bongo te ezala balavi misu ebandi wana donc rendre ebandi neti bagolo rendre ebandi wana tina suka ape na suka d'hiver promotion esalama na susu te mutu akoma star mutu alinga bima yango kistar yango omikomisa kistar na makasi na bakomisio mpe na nte olingi okomisa kistar na makasi nzambe na biso oyo tokende wapi bamema biso mpe wapi boza toza raison lobby raison ya ni basala réunion tozala raison lobby makambo oyo ezokende boye bafanti kosimba tika bozala raison ya lobby après oyo tooriske bose conseil à Londres mpe tooriske tosutuka mpe boye mpe reporte kaka bozoba na biso moko kaka sikoyo tobalozela conseil ofo ebetama conseil yango ekomi reporte so tosuka mpe boye ya London mpe reporte pasi wana nani kaka biso bagolwa soki bato bavase bafongo baplanete bakoma ofinga ale golo alati buzoba alati maske ya buzoba mbala moko bandi live ya kofinga mais promotion bino moko bomisele na promotion na bino te tokomi kaka desordre oyo na ngambu na ye ope na ngambu na ye ya pasi ya tomimemema wapi biso bagolwa tomikendele wapi ozomona apasi babiye wana avant-hier eza kongaka moteko nebebeta babiye avant-hier bino kosala nusu promotion te peut-être très belle fête avant-hier na leve ya jo avant-hier leve ya jo toza na ya jo na iya totala babiye afrique d'ici totala yango presque tout le temps kibanso makambo babiye susu te totala yango presque tout le temps ezalaki ebele papa ezalaki ebele avant-hier ababiye ezalaki tala ebele nabiteki bandile mpe babiye mais avant-hier babiye ezalaki ebele tokibi na biso babandeko afrique du sud te tozali conseil eza na kini pepan nini bandeko boye nini boye mais bandeko tokibe bango te tokipe bango te nabiteki conseil eza reporte mpona problème avant ya babiye non mais tokipe ka babiye wana te parce que avant-hier na live ya jo na te sona azalaki wana avant-hier na iya tozobela kutu nga soki ya jo tya paypal babandeko batyata madeo ba 5 euro to bouge yabi papa wasi bato bakola maboko makasi boye avant-hier tovandaki anti baminui nabi te mpona vanta babiye me ekei te tosombi te toyede bango mpe te même si raison ebango su lobi mais toyede bango mpe te kaka ata réseau ebimi ata babimisi réseau bafonde réseau na bango batie ya malungu eza nango kaka te mpo bandeko wana bakozala na susi ya makasi bonsoir Zéola bona boy sikozoka biso c'est bon on a qui toi le bosso on connaissait bien tout voilà on connaissait bien tout conseil ça reporter bona boy na tu da komona na page ya papa ave bouton omoni eloko na oloba
Et là, on a le mode très capital. Moni, biso ton tu as na TikTok, la page na biso. Ils ont toujours un profil à papier avec tout ça na ba compte c'est ça. Ils ont des potos à soutenir à système so donc défendre papier avec. Mais comment que au moins mutu ata papier avec asa na be événement na au moins mutu ati photo ya papier avec na sima na eto na profil asale live ole alo ba événement ya papier avec on va please ba bien privé batu ba vie privé batu on va mingi ke si ya papier avec ceux qui ont remarqué il loko ils ara ceux qui ba conseil ya papier avec et komi pembe nde makambo rando ba izara nini izara nini après tant ba reporter concert bonu ko finga ba producteur bona bodo bino mo nde bolwa ke be vraiment ya papier avec isa affecté rando mam na bino omoni ba résultat o todozo siko omoni ozomona donc ozuita na yo pona rando na yo donc oya kula so na TikTok ba ok faire yo boy na boy ils ont sensité oh ba biso tout on va fan mais et comment que le roi papa avait ayebio aboka kayo et comme le roi il mo we donc on aura star mo boy au moins ils a bien été et là aussi to continue na loko to annuler l'arabe et loko surtout continue to annuler l'arabe on l'arabe au moins ils a mis les déjà pour conseil ils en a lobby mais les lots toujours info vous comprenez tu connais habité n'habité TikTok en moto ya TikTok on habité bon ba o ba ya TikTok on est comme ba fana on va fana on gula TikTok en o ba kota TikTok ba fana on sika TikTok n'habité ba gula papa PRV ba go ba gula ba tout tala na nubuto balata ba veste balata ba veste ba golwa te balata ba veste biso tout bit moi ezara papa PRV donc fana fana moto fana moto tala vraiment degré ta degré ta sur banini et là on a remarqué soka l'événement ya papa et comme il a pembe mama kambe bimara kaka ezaka nini boyela mission to ndenge tout ça bon bonsoir collection tout ça bon côté malade ya kongile ba conseil ezongi lisusu ti babi lobby azali na bana réunion na Sudaf na réunion toroye ba sikoyo bit annulation ezani ba yoka ite ba passeport ba ministère za la Schengen ba passeport te papa wanza ba photo zoto zot ngapene na informera sikoyo awa sikoyo kana zo informer sikoyo ki apparemment bandoze la maison Schengen administre bango ba passeport pour ba Schengen tout voilà Schengen tout ngapena zo information pe bongo kaka ba bisenga ndeboye na kanga micro que ba ministère banozela bazwa ki visiter banozela kin depuis de bazwa visiter donc minimum ce qui ministre soki nana on a pesa ki bango niti lettre bima kité faudra qu'on soit bien sûr information pour na relater bino donc ça qui est traité pourquoi ils ont un vidéo d'Angola il y a en Afrique du Sud c'est parce que visa il y a un passeport angolais. Le passeport angolais c'est plus facile sans visa voilà il y a un passeport angolais. Donc, madame, si madame Moroboy, face à la lettre papier, madame, apparemment, nous l'avons eu. Nous avons cette information, on a relaté bien. On a ministre, ministre, maman ministre, moi aussi, maman ministre. Donc, ça, les lettres étaient, si madame nous a bon sur un aéroport, sur Air Nini, donc lettre qui n'a monté. Lettre qui n'a monté. Dans Angola, ça a un passeport angolais, c'est plus facile sans visa. Il y a un sans visa. Voilà, il y a un contact qui n'est pas avant.
donc n'a bon habité ba misa ba quotité lettre madame si madame ministre en même temps sur ça lettre en haut si ça sert à quoi quelque chose donc lettre sur le bord combien de personnes pas que ça réunion wana les problèmes il y a bureau papier concert déjà bon nous ça qui ont déjà sur un mois et demi visa free ici les roues mais la langue tu vois raté papa il a raté visa free ici les roues mais la langue pourquoi vous tout le passeport banda kala tout le bateau donc n'habite kaka ba démarche kana ba dernière minute kaka ba démarche ça marque la dernière minute tout à la dernière minute tout le temps quand la dernière minute tout le bateau biloko yango ya boye so bafingi biro ya biso te biro ya bino eza ya boye te biro ya biso eza boye biro tala sikoyo biso bango sikoyo un mois et demi ya promotion bokoza te ke mbala mo bokota badossier yango mbala mo bokota badossier en plus Aristote concert est ma samedi pourquoi c'est comme à la veille pourquoi que m'arrête sur les mêmes jours et sur la veille pourquoi on a soit voyagé qui est la boutou mais moi quand même sous le bien samedi na tongo après ba ta concert ba na ba ta concert pe la soir mais pourquoi on ça la marabongo ça la marabongo ba on attend un jour avant ba ça attend ma balance et ben normalement c'est ça ma vendredi bah normalement bah c'est ça ma vendredi ça mi vendredi comme ça bah qui va payer na soir wana bien la famille na bango hein bah soli maman elle comme soli zebelé eh maman tata ils a reporté bah on va valider soir là bah qui là bah bien famille na bango ah tout ça la balance déjà bah soli on ma banga ouais mais ça bah na podium ah Buna Boy Aristote collection oui concert à l'obédience tina lini le tout na mon téléphone Aristote tina ça na téléphone comme ça va venir en soir on a procès à lobby Aristote na banga déjà mais le tas que le OK c'est qui les mêmes jours et moi qui les mêmes jours asa taina so batma banga taina so et ça mandeni ya passe ça ça soit petit concert bon bah moko faut libérer hôtel soit c'est le concert samedi le bilan dimanche on va libérer hôtel même sur lundi bah sur kin donc tani bah kuta on va free ici après c'est moi lich après c'est moi sapatou donc t'es la raté Bonsoir à tous. Bonsoir ma tata. Mais Junior, tout le monde a qui éducation moko ya ba musicien na biso ba pardon ba danseuse na biso baza déjà na avion ba okende non. Ils ont reporté ce rapport à quoi? Nous l'avons éléqué. C'est là. Bakena bango te maman, bakete. Matata, nga za information tangible était le but de ma réunion parce que nga monera presse d'Angola, na monera mission musu na Afrique d'ici, na monera presse d'Angola gani azan on a notre siko ba tinga information ba bouja ki na nte. Nga monera presse d'Angola na Afrique d'ici, na monera mutu na Afrique d'ici. Parce que monera mission na Afrique d'ici ba matelana. Ben ya mati allez voir cette vidéo. Mais c'est quoi biso to meka to patienter un peu biso ba goloa comme nan to yebite marambole ki to meka un peu to yoka nini to mon information de pas dans la biso avant ki to loba. Voilà. Ceux qui va bouger ceux qui raison moko izala ki déjà avant. Ba yi bana conférence lobby na 11h. Ah, wana biso sko ba goloa faut to patienter un peu en tout cas OK maman NK to patienter to la to yoka. Maman NK ça biso information nini leki bon celui matata pour l'instant voilà pour l'instant nga zanga ka nga bika be masolo report na bika na bete na fele na fongola na meki ba ndeke ba goloa ba concert Afrique du Sud matata yebi ke notre équipe bango penati tout ça en promotion mokié tout les qui tout mis na barando pendant 3 semaines yebi ma barando on est les gars pendant 3 semaines. Oui, voilà, solo, c'est vrai. Voilà, promotion T. Là, tout ça, ce qu'on est raison, c'est quoi, rapport à moi, c'est quoi. Ah, on est tout ça, analyse, aux hommes. Mais, par rapport à Baran, ça va pas. Tout continuer à Baran, on aura, quand tu dis à quoi, Arena. Tout le monde va TikTok, tout le monde va TikTok, en moi. Dans la compagnie, Baran, on peut vous savoir, vous pouvez rater, il faut en avoir de l'autre. Futa na ngwe lokote baranda zomba le futa na ngwe lokote siko baranda ngwe nini watu futa raté en tout cas OK matata t'inquiète donc c'est la information tu as bien fait dans le pas connexion déjà bien été
Eric, il a ton besoin de ballon. Tu as besoin de gagner. Vous avez pressé à Koloba, vous avez pressé à condamner, vous avez pressé à Mamounier surtout. Nazaï na live no depuis car Mamozo Loba, MOP, oh Golate ya. Mam supporter pour petit carat. Est-ce que vous obligé à Loba onka? Pour Mamozo Loba wa, yebe tatu suba mabaku. Est-ce que vous avez obligé à Loba masala? Zela. Ben, c'est là, l'homme par rapport à l'annulation. Mais ça, vous n'avez pas touché. N'a touché que le conseil les a reporté, n'a touché. Et là, les cas encore avec les reports. Tu qui n'ont pas l'autre là-bas, le bateau là. Tout ça, ils pourront sauter. Battez qui billet, battez qui boîte, battez tout ça va golote. Papa, non. Billet, t'es comme t'es ça logique. N'importe qui suis avant, on t'a donné une pollution. Est-ce qu'il y a une hypothèse parce qu'il y a un problème à billet. Ça n'a rien non, à voir. Non, n'avez pas des billets. N'avez pas des problèmes à billet. Un concert où tu peux monter. Tu peux monter. Non. Papa, on a une critique. Kasi Bébé, au monde, mutu là un cerveau, hein. Le baram tayo kaka. Parce que baram doit tout là tu dois peut-être joindre. C'est ça pareil. Papa, au monde maman oh là, tous ensemble. Donc ça n'a pas nous tous ensemble. Alors côté on a pu rendre mais baram peut-être que aux ala entre Golola ba dîner mouvement la bangoté. Peut-être zangana yo no jino to so ni na biso to wole ni so incompatible ko mo méthode dîner mouvement mais on va m'kambo zo parce que tu peux de la montante. Barando côté mais façon oyo zo kendela ngo ozalaka moshe wa Goloa. Na mona wa msusu o tali pe bobité. Bon, par exemple, moi qui note faut tes et vous pour bomber on peut passer fanatique à ça bongo. Bata vita oh mona bata vita salini ça. Bata vita. Hein? Jamais pas voir imanabo. Non, frère, vous avez disposé baninga. Ndima ka pese ba faire report. Non, papa. On sera ça la route, on ça en lobby, on ça en lobby. Maintenant on sera dans la live, ba faire ba gana kaka. Mutana so le bisco bokati leva après si mo gagner. Mutu na nikiti papa. Mutu na nikiti parce na pesi message ba gola. Mutu na nikiti. Oui, mais la place publique. Tout le monde a koyo ka ba. Papa, attends moi ba wangi la wana. O ba nguna ba spiritual so ba kulutu. Attends le bité, ba bi na bango papa. Na conseil so ba conseil so filmaka. Ba na carnaval na biso ba filmer carnaval hein. Attends le bité ba ça sert à rien. Ndozana okoko isame ndozana okoyebisanga kino. Okozangi numéro ata ya membre moko ta mission moko okobenga pour tout na qu'est-ce qui se passe. Comprendre? Échanger l'oroté, Belvede. Échanger l'oroté. Attends, la bengi mo les pas d'absina qui va nini, ba pesa raison. Et on la passe na passe. Bon salut Arlette. Papa, si tu as TikTok, tu as live. Est-ce que tu as TikTok? Tu as TikTok dans live ça déjà. Avant live au route yo golo ko sali ko za ko landa ba live na bango ta ba nila ba concert na bango TikTok te papa donc bango to ba nila deux concert mbala moso pe deux so pe trois wana bongo soki ya biso moko wana pe sendeni babiloko ko landa babiloko wana te yo ko défendre mouvement ta mouvement za na foot ko sandi live défense un frère mais papa moi je comprends pas là ça live hein Belvede n'habite que non na condamné tes annulation concert n'habite que n'habite pas gaulois on a n'enga bien te ba toujours qui fait concert la société distraction et ça dit papa na te ba gaulois distraction
le mambo belé o est blessé partout le bi aka distraction le bi te ma bosso blessé de yo ben nana ba raison yoka nana ba raison na ba raison na ngai avant ça life oyo na so temps na ba raison na ngana na ba raison mais éviter pour l'instant pour yo qui va diminuer biso yo ko défense pour sa défense ko yo surtout diminuer c'est là ben au moins ba gola en général hein na ti to minorité to ara sur 5 pour mon qui ba gola baza ebele o ba ko ta concept tout le monde na ko tout tout le monde a écouté. Moi, je message sur TikTok, tout le monde a changé. Tout le monde a changé. Et ça, il a ambition. Tout le monde a changé. De toute façon, c'est une promotion. Tout le monde a changé. C'est vrai qu'ils ont reporté, tu as raison de dire. Mais de toute façon, tout le monde a changé. Parce que TikTok, tu as sur un mouké, tu as sur mingi, tu as un mouké. Donc là, c'est bien. Donc, tu as 20 300. Il faut tout changer comme ça. Exactement ndengo bande ko lobela ngo awa ndu ba réseau oyo pesi na bakanda ozolo banisi kuana ngana yo ki pasa na mona mo uza golwa ya uza golwa mais là lobby ata report eza na shi passer na zesa connexion kente ata report oyo eza lié na makambo oyo lobby yo oyo lobango tuza golwa bomba makambo sisi oyo ateke no za boy eza bomba na répéter dans makambo makambo soso loba yeba kilo tila makambo ata faute eza ya biso ata erreur moko c'est pas la biso oyo ki bangune ba finga biso yo ya kande ki couvrir des abongo tende ba loba des abongo eza ko zo peut sortir sinon honneur général boti makambo wala pa na pose question les rabarans de Sami awa ya carnaval awa exemple ya carnaval to biso de to jouer comme temps pendant non qui t'y bevait. Exemple de barrage de carnaval, tu joues pas sous 3 jours, on a 3 jours, on a. Au bout de quand on t'a, bossé à ni en promotion à la félicité, 3 jours. Boulimbongo, au qualité Balimbongo, on dit, bossé à attends, il a une heure à Afrique d'ici, la promotion à Afrique d'ici. Autant, ils ont pas si. Il y a fongolé, il y a une zone de ata une heure après c'est ça makiti quand on regarde les bon carnaval ah na ata une heure après battre il faut arrêter vos conneries Junior arrêtez Soto monte loko futo loba loko Junior s'il vous plaît adolinga artiste on dit que c'est pour barando futo monte loko futo moko s'il vous plaît moko s'il vous plaît c'est là tata loba pardon tata loba Junior il était kamité il est sali mais papa bien moko s'il vous plaît moko s'il vous plaît bossa bevela 6 après tout ça loba makambo ba garando wana ngala zango tingazo par rapport ni zo loba kino ni c'était ni zarate bona boy je t'ai babillé ça mutu ne on va reporter ba bongo te mette ou bien raison ta makambo ba rando wana tu as complètement raison rando wana ça nous amène nulle part rando ni mais ça wana tu as raison na boy en côté parce que ça fait partir il y a bien et même si la distraction ba rando de tout son ça fait pas bien sûr voilà il y a un zone là-bas na zo ba propos na te ko ba ka lobi na rando ti ba makambo zo lo ça indifférent non wana yo indispensable avec là ba bien Afrique d'ici elle te ma bien est-ce na kosi rapport au pour la billetté réponse pour la billetté Junior va bien bando kende bien Belved bando kende bien bando c'est là-bas c'est pas comment tolobi et bon eza ba bien bando kende bien parce qu'apparemment ils ont suivi maramba visa makambo yo visa pété siko on peut ça biso eza makambo nini c'est là que le producteur peut ça tiens non beaucoup banane mutu na mutu azana ba version na boko yo kango lobby donc bino boyebi na bino te mais bozolo bato c'est la lobby non mutu na mutu azana version na mutu mususu ba visa mutu mususu ba billet mutu mususu boye mutu na mutu azana ba version na to c'est la lobby to koyoka likamwango ata suke zane makambo oyo zoloba est-ce que yo koyo alobango okopesa nguna maloba est-ce que okopesa yuma maloba
tout le monde a pour le bagabo mon ba kata kata no page ba chabino pour ça no président finga matonde attention ça ba kata bon c'est la première fois on ba kata na biso ba bagolo ba chabiso tout la kata et quand ba junior bouton ezalaki ordre de mission ne esalaki bapesa bango te ordre de mission ministre aboyi continue oyebi makambo su te mais ozolinga oboningaka kino boluka boyimile tout mama ministre wana azela tokosalela nyonso ozi alobi boka version lobi ata soki mais comment ye mama ministre akoki kopimela bato ordre de mission mutema mabe aza moto abakanga wana ti mutema mabe ti ayebi bien moto aza na concert mpe lobi tika baloba mpe ndambo papa na ngai msu ata na raison msu ape raison wana yoske okoya kaka nyonso nayebi te quoi nayebi te bapropos na yo ifo kontolaka ngo na mate tokata live c'est ça tokata school tokata live te junior kokata live nazo batango bande koloba makambo na yo awa nayebi soki no bapropos na se indispose un gola kosone ti osala te biloko mosusu eza ya koloba na bapanel te s'il vous plaît biloko mosusu eza ya koloba te makambo oloba nini parce que l'équipe fait les pads abimaki bazopesanga ordre de mission te soki eza yango c'est pas producteur boso politique ayebi kosa boso politique ayebi kosa soit kosa na ye soit kosa na ye vérité ce nini yo zala donc yo kosa na ye tozaka kosa na ye pe kaka pareil kosa akoloba vérité que non ezabo omdi odima point bas yo soko yebi ke yalu so ezaki ke producteur kosi ke vérité mo boyo yo ko contredire mouvement na po de o pas mouvement na yo papa ba rapport on dépend de dans ce pendant monter na gola isola kana ipi na ce pendant monter ya be ka ba répéter kosa ko avec c'est pareil pour na ngai ça pareil nous c'est Afrique c'est pareil pour na papa dans ce pendant monter ça fait na monter pourquoi frère ba tanga ko ba junior buto to ba tanga ko ba gola général biso tout dans la carte te mets ça biloko wana te yo bina doko bule bina ke yo bina bula ko nganga tuwa yo bina bula zati yo bina la zati ko ta yo bina ko la ke no yo ne mutu do ndaliki mutala zati ndaliki zati nazo la passe soki bazopimela biso ordre de mission ebongo sikoyo ya france eza ndeni en tout cas junior ngai nalobaka boye pese toi frère yoka junior yoka mpe omoni ngai naloba boye junior ngai kutu nauti otambola na balive namoni bafille moko bo aza wario azolobela makambo ya concert ya papa Hervé mais natie epe kate nalekaki nanga vite fait naleki nanga bi ambo nakipa yango ti mais comme concert wana eza annulé eza lelo nakendaki memi na page ya papa Hervé namoni mpe eloko te mais eloko moko na kosenga junior pese toi toyebi information te concert wana eza annulé par rapport à quoi sikoyo toya kotomboka te na balive eza reporté oui donc toyebi nanu cause te donc na place toya kofongola balive to banda kosilika moi je préfère que tozela information oyo bakopesa biso information nde tokoyeba ke pourquoi eza annulé pourquoi boye parce que boye par exemple mutu na mutu akomata abandi kotatone o banilango pona boye o kutu banilango pona mutu boye banilango pona boye tu vois tout ça nde biso moko tozo fongolela ka ba wangila wana ba porte bazwa ba analyse ya kosala ba batala ba panel baloba ke botala ba goro makambo osala botala ba goro bango moko tala makambo osala ezo peser te ezo sala bien te génocide de moto fongolela bango ba porte wana te tofongolela bango te do tozela cause eza nini na cause on tokozwango nde ba oyo basala ba analyse pe bakomona cause ba ekolobela ke ba reporter concert wana nde bokoya na bino kosala ba analyse
par rapport ya cause balobi oyo ba reporter concert et cause la mieux que toye par exemple oyo ke lo mobo e pesi okanda oye ofongoli live ale batu babani ko mata na bandenge na bango koloba n'importe quoi okutu balobi eza boye okuna kwa koloba pe okutu ko balobi eza boye te eza wana te eza boye omoni tozo tâtonner tozo ba cause te donc tout le carton soit vraie version comme ça tu es to fongoli live tu es déjà que tozo telema baba ni lango pona boye mais pourquoi ça na baki bongo pourquoi bongo et cause la mieux et tokobima tokobana kozala batu mo boye vraiment tozo réfléchir po boye tokoya tokosala poto frère na ngai nabi koza golo sepelité vraiment en tout cas ya pèse-toi Gino s'il te plaît soko oko changer notre sujet mususu biso tozela soki lobi ba pesa biso information et kozala bien en tout cas merci beaucoup na soki na wana o amona betie li ba kulimbisa voilà merci beaucoup pour nos matins na live merci tata Aristote Baksa Likambo. Naza maloba. Loba bouton. Loba. Ke mutamacha loba. Nani leader loba. Bonsoir Judon Bouton. Ouais, leader, bonsoir. Ouais, nangi pe na mekampe ma kolba muke. Attends que moto la zape na Johannesburg na Jobo. Ok, merci beaucoup. Et puis, moi, parmi bateaux, qui à chaque fois, dans l'organisation de ma maman, il y a des appels parmi, donc voilà. En tout cas, de bon message de Salami, ils ont envoyé un producteur pour une réunion à lobby. Lobby, on a appelé à 11h pour nous. Producteur a aussi communiqué. Donc, M. Bob a aussi communiqué. Na battu pour nous ça la région. Il y a une annulation. Leader, on a Jobo, hein? Non, on a parmi Bato Liboso, qui n'ont pas la salle, n'a l'idée. Ça, la image. Bamisa na comité. Concert, en tout cas, officiellement, concert va annuler. Non, soit là aussi. Nous tous les années à Prince. Allô? Ouais, le leader, toujours calme. Bouton, toka boya maloba moko. Ça leader c'est ça. Leader zolala. Ça leader ça le bana yo, zana. Le bana leader. Et puis babiller du côté so bito que non ba côté billet parce qu'il y a na raison monsieur ba ça oyo zaka pour ba lo ba ba guerre moi comment na ba réseaux sociaux tout le monde veut dire pas za ni lo ba ana téléphone na ye ana ba na ye et pour ma lo bien pour na makambo etali billet du côté billet tout cas motivation avec un niveau bon pouvait ne pas dire ça là to comment tu na niveau mais bien que na miki li ba ta kuma ba misana na ba système ya ba computer quelque chose va bien en ligne mais à quoi on a problème de nous sommes aussi la province nous sommes basés à mesure que d'ailleurs même on a posé avec le producteur na canal avait na biso mo wa ga sorti que ya o passa ya Tinyo kanga micro makele tozo katin bouton dans ma canal c'est biso to sengi to il y a des personnes au bazan a besoin de se procurer na ba billet mais à paiement en ligne on a un mot embrayé tu as point de vente ya osomba physique tu quoi la shop à miner ba chaki en tout cas koto wana ezaki bien à partir à lobby déjà lobby ezaki jeudi ba bimisaki ba billet physique o ezaki mutu mo ba na ba point de ya ba vente neti ba yebi ke ba baro ba bazaki belé beti ba do ba no lela DJ asali musala ba billet zalia ba to boya billet déjà il y a concert ezaki na valeur il y a 1000 rand il y a moins cher 1000 rand na mitu za quoi $70 déjà na $70 mais ba tout pena ba c'est pour monnaie ba sombi au-delà de ça ba billet monsieur ezaki ya 1500 rand on a bon mo eza wa $100 déjà na valeur ya Afrique et na billet mo ezaki 2500 rand donc 2500 rand déjà ce que on doit avoir ça $70 billet ya suka etekami VVIP etekami na 20 000 rand na valeur à $1000
Il y a 12 places pour les couple. Donc, ma billet Tekami, au moment où nous parlons, parce qu'il y a 2 places, il y a bien $1000, on a valeur, il y a 20 000 rentes. Donc, quand on a un billet, il y a un faux débat. Donc, leader, au confirmé sur le leader, il y a moins cher 62 aussi là qui. Nazo bisaba te ko ton no ba ki aussi là. Donc, on a déjà dans la salle, la monagi billet nenge il y a 1000 rennes, il y a 1000 rennes voilà. Ils a sous-té to comment na ba niveau ba billet ba 1500 rennes. Ou ça le valeur il y a $100. Bon wana nyo surtout ba tutu ba sala ki pene fort ba sombiango. Donc quand on billetterie pour attaquer te wana faux débat. On est aka ba ngaba lobo ba kokoloba. Pour ba yebiti na mati bo pona lo pona yebi buto to zara yo et puis to kotika ba bando sala ba spéculer ba magambo ba lingi pété. Pour toi pe na ba minoko to kokoloba. Ya on a lobi pona. Du côté Italie organisation Italie makambo ya bayete pourquoi producteur a peu ça ba raison lobby. A peu ça ba raison valable lobby. Oyo et ça la meilleure producteur et moi comme déjà les 10 à Zalaka tout ça une visite à salle ba filmer na moninga kota y par là ba monaki avec les 10 c'était prévu ba yana pas avec les 10 voilà mais ça li que nga pour nga na lo ba point information na zaki et ça li que ba tomber na ba même rendez-vous. OK c'est moi c'est de près ba même rendez-vous na bango tomber à Europe na ba makambo ebele. Mais comme makambo wani comme makambo administratif l'administration oyo koko sala makambo sala mai na ngwana mais pour na kozala en tant que batu o bando c'est expérer lo moi malamu esalama na motivation ya batu ka ya ngonde regret na biso pour le moment regret ya ngwana ka ke batu bazelaki ba pervé pendant des années batu ba se motiver ba sombi bilamba ba sala organisation publicité du jamais vu mutu wana pena so abike ati corps ame na makamna ya publicité mutu wana salaki na ba aiwe na ba place muso on dit maté ba taxi biso ezake le kana ba nini et le kana ba publicité en tout cas na ba équipement solide bato bazaki pour la communication bazalaki pe ba sali o ba koka o sala bino so moni na internet ne leki mais ba vraie raison oyo producteur on a communiqué na public na ye par rapport ya ba regret bato bazaki non biso awa tozali awa tosomba bien na biso to suka na ngondeni eza par rapport ya ba masolo muso beta mais il y a des artistes qui ont passé bazaka awa il fait ba beta concert awa ba vient na biso mususu to bo tanga ba kombo ba beta ba ndulete et celle qui billet ba somba to zong sa billet si lelo to ke ba 5 ba ya pété siko ba mais on a ba anglais wana ya ngonde ba regret na biso fait comme pas na ba bureau pas papa Hervé. Il y a d'autres personnes déjà dans sa campagne il y a déjà doit annuler ba concert il va aussi annuler ça. La méthode, ils ont eu peut-être, comme le gars a eu raison. Mais politique à lobby, non, tout le monde a son billet, on s'est communiqué là-bas en lobby. Date Mogozoya, ils ont pris concert il y a Paris. Même billet, na yo, somba qui bomba billet, na yo, zanango, ya mwana bo utiliser pour un concert réseau. Voilà. Et bouton là, on a encore le mwana. Pas pour lobby. Ok. D'accord. Coach, Gadator. Ouais, bonsoir les Gaulois. Bonsoir. Nana obalanga mingi te parce que nana boulot. Oui, et là kaka ndeka otoloba yango pe na ninga pe na marteleka mwelo moko. Ba tonyo soyo matana pane ba lo ba concernant ba billet ba kosi. Buto na beta ko li solo tant de sola ki na ba golo bazan niveau Soudaf ba hotel sanga ba image tout ndenge leka na nini na place etikala ya 8 personnes pour ba sono ba billet. Ribe pendeni ya kosona bango na ndenge moko privé kaka mpona billet ezotekama nango bagola bazosomba billet na bango bon na yo oyokama baeko moko boye ndenge ase biloko mosusu eza ya bimisango na life te yo moko oyebi kaka ndenge mambango ndenge ekendaka na biso na bawangila mais tokobeta yango mingi ma na privé bon tozela nanu producteur ye mpe aloba lobi mais soki producteur mpe aye na banungunungu en tout cas akota minyaminya mais tous les kaka oyo loba abimisa oyo ça loba parce que omoni ezaka bandeko tuzaka te na ba TikTok de toi très fâché ba presque ba tout bazar ma fâché parce que tous la réussite toujours na concert na biso à part wana mukonza mboka pe sous moi santé pe ningana ke VP santé bouger moi ndambo donc nyoso zaka ya kosopate kana ba réseaux sociaux de boyebi. Bon, tous en habits opposés, les Gaulois, tous à la main montée, tous sont toujours bien habillés, streaming, ou encore arena. On a pesé à concert en habits
partout les pas de ma collab à concert tous à toujours ils en ont été qui tout fâché tout tomboka oui et ça la passe papa parce que tout le monde a ba biloko ya et ça qui était tamarambe qui n'a ma be makasi oui il y a histoire monsieur au bandelati bientôt tara moi balle par terre mais concernant ba billet et sous ma manango comprendre ça bon comme concernant ba musicien na pe na soli pe na musicien te na bengi bangoti bon bilo mozo les gars ba c'est gars qui paraît bazo autorisation te ya nini kuna ya ministre na bino kuna ya mboka no mboka bisengi wana bon dès tozoka kaka mais j'ai en oma kitoko concert les annulé te mais a reporté Gladiator. ouais Yes, alors quand on a micro pour la moupepe parce que merci beaucoup. Tout ça, bon, ma papa avant comment déjà il y a gladiateur, il y a golo, ma mutu donc mutu surtout il y a passi par rapport à artiste na lingana ba makamba. Ah on a Afrique du Sud ba na ba passeport il y a Angola déjà na ba corps diplomatique de ça Angola ba kotaka sans visa. Et puis dédé ceux qui besoin na ba passeport de service Afrique du Sud peut beaucoup il y a Congo la biso beaucoup d'Afrique du Sud sans visa mais l'autorisation de sortie il y a ministre entre guillemets et c'est orchestre mobimba bazana ba passeport de service pour bazwa accès à bongo pour déjà ce artiste c'est bon voyager na ba passeport de service c'est ce qui fait yango moni bandeko musozo mo ke ba kota ki awa pour ne pas citer les noms les autres artistes bazana ba passeport de service du cas quand il y a ndeko na biso presse Angola déjà je sais que a la passeport angolais donc il était venu comme un éclaireur déjà pointé déjà des aguis qui pour espoir ils maki et voilà pourquoi ndeko na gladiateur tu as très bien dit le big mamio soso ya loba awate en tout cas jino bouton na soki to silisi na okomole na tant que mouton na ina kat na ndomo na évolution des ans jino bouton na salaka peut-être un mois t sans qu'il n'a anakin et puis nazana moi elo mo boy awa moi j'ai mon boy ça par rapport à yaba visa il y a Afrique du Sud il y a mon réalité à Kanda de mon angana soka dans soka à chaque fois soka comme la Afrique si na juillet donc il habite chez moi donc OK azan de konanga donc à chaque voyage bon mon Afrique si réalité à Kanda mon ka na n'avait pas nanga sous contrôle na makamuna ba direction ya to ça beaucoup to les gars peut pas de mbobe kuma okabona donc tout ça na j'ai na biso mo boywana connexion mo to zwa ezaka les internet il y a e-visa ya Afrique du Sud et ça a 90 jours bouton ba ça a 90 jours multiple entrée et puis application wana na lo bano que ceux qui na sali yango atoza wa piso na sali application na appliquer yango boya notre famille mais tu es à Mikolo un mois passé bah il y a 9 personnes pour ça l'application papa a eu maladie maman s'est retrouvée bon bah bilo quoi bah ya kuto bah ya ba ya famille bah il y a 9 personnes pour ça l'application moins de une semaine famille mon maladie bah artiste ça pose une question hein Sikoyo bon d'accord j'admets que ma billet ça bien qui bien toi ma billet qui rate 90% des besoins global c'est bien Sikoyo pour na musicien ceux qui ont un visa sur na papier na ministre on pourquoi vous allez encore le vendredi pourquoi pas qu'il n'attend même avant pourquoi vous allez na papier na avant ceux qui ont bon bouton makambo tolo ba ceux qui c'est limité pour l'autorisation de sortie ba pesa ba artiste autorisation nani affirmé makambo nani azana après kasi basi peut-être to sur papa to bien parlons ça to sur la gagate ceux qui ont admetté ça bon to sur la gagate yango tobika nde olobi wana moto tolobaki makambo nyonso eza aya koloba te mpo buto peut-être babiso mosusu nde naza pour ne pas se vendre na mosu ya na kati mobo ya mosu na oboyo oloba wana internet po ekopesa na kanda moko ata ngai mpe papa nayebi kati wana bakati mosusu donc naza na balimite nabe na balimite vraiment toloba tosoka na balimite ekopesa mpe parce que gola azala ne fragile lo moko boya amatiti roi belvede gola aza bazango fragile yango mamosu bomakaka papa par rapport donc oyo soki auto vandi penake na otindelo pe message mona kuzu wana omona
oyo kana audio topanga t'inquiète na pangila otala ko bande ko mususu bazala to wana bango okotina pe bandi oyebi ke baza pena ya âme ko comprendre yo mo comprendre mais que batu bazui regret na niveau mo tu peux pas imaginer okondi maté soki ma tata te nanga ki mabe yimta pezenga papa boko so na bino bande konanga donc na peso pena na tinda na yebi pourquoi na peser yo yes voilà na wana mama na adine na koti palais na bongami na yebi ke na vol ya butu bebi na okomaka parler de message koti na tali message na tena ni nanga moko na bana matin na mbetu ni ya mai ni komela nini notage umona na zebisao umona ke makambo oyo pona nini elo mobo ezo umela seko liboko ezo sumukisa babi bakataka ngo mais siko pona nini kuna bokata ngo te. Merci. Toi-même, moral. Merci, toi-même, moral. Bonsoir, Lady. Maman. Avis à Lady, pardon. Premièrement, à concert pour Nanga, ils ont déjà annulé parce que toi, on a encore Arena, na Copa Box, tous là. De deux, bah, visa pour nous, visa, ils ont pas pervé et le refait ça là. Déjà, tout bandé, on depuis, bah, Makambo, yama. Pour so peut au vendre du là tout l'homme qui on ne peut pas chanteur chanteuse nani broyate d'accord Arena pourquoi pour ma vision donc papa va timber là déjà président Gabo zawana bazana ba infinité so peut bobé on infinité on so bolo ba wana bazwa ba tout na biso ba pesa ba résidence kuna bana na ba ndo ya bwe de deux troisièmement Pono makambu ya nini oyo babiloko eza ba faux pas ça demande ya 1000 so pe ya 1000 personnes eza la nili so pe reporter eza soni we kitote ya ba faux pas ce sont des faux pas we ko même kolongola même kutu et loro to nga to ça na encore Arena déjà oyo na départ et loro fait pas eza vie nanga il faut l'aide na otala bosso lobi bongo quand même avant que toi il faut to yeba na cause. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient reporter quand même. Tous les gens qui murmuré étaient autres qui ont live, autres qui ont mis quoi battu. Quand même, il faut que tu aies information pour peser, ça va bien quoi. Je ne sais pas. Hein. Pour moi, comme on a des fois l'aide n'a biso, tant que il y a des fois il y a biso ba mafuta to yepe to péter ba compte ba niko ba n'importe quoi. Na yoki na ngati. Dans ye biso te we ça vie nanga. Na yoki te. Ah mais c'est quoi faut to yeba quand même que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant que toi y a quelque chose? Il y a mon lobby que malamu to yoka un peu information pour que ça biso peu comme ça to yo ba o ba sala ba analyse pe ba sala ba analyse na bango. Non, des fois au moins siko so to lo ba boye pe hein. Au moins Dikubi ye annula combien de concerts ou alia ba mbongwa batu. Alia ba mbongwa batu so qui a deux personnes so qui a combien wana. Mais au moins jamais ba wangi la ba ya ko sala makambo na bango analyse. Mais biso siko comme to ya ba biso ko sala ba analyse ba na ko dénigrer pe pas. Problème après ça vient par rapport à vécu par rapport à par rapport à l'administration après c'est quand conseil même rebongisa ça vient après c'est habité que makambo ils ont confirmé na été c'est là tanab c'est là si ça papa to yo sona papa to yo sona papa to yo sona na si sinon